Oui, merci. Balandino, c'est bon, monsieur la Coranabiso, les lions de la presse Nema Kamboulelo, aussi Bardi Loïse. Bardi Loïse, à Messana, Kobeta Bale na stade Oyo ya Framoisin. Barbi Framoisin Nema Kambo. Alors, Bardi Loïse, tout le monde, équipe RDC, il y a Bajen, Nabiso ya Mboka. Bazobeta, na équipe adverse, équipe Nini. Argentine, il paraît. Na Argentine, mais Argentine, Argentine, alors, Bardi Loïse, nous avons une animation, tout le monde a un stade, mais nous avons un stade à Framoisin. Et ça, l'on dit. Et dit nos impressions est très bonne. Marambo Italie léopard et Mambo Canabiso. Tous à côté aux mains, aux amants léopard et ça Aden Nabiso. Vous comprenez? Donc Biso Nio sont des tous abois et tous à derrière l'équipe Nabiso. On a coupé ça dans le Ligamba tout na tepo. Talaba Pétion de Baobeto. Ça qui match passé de gagner. Voilà. Donc impression très bonne. Bandeko Bozama Mupanzi ba pousse na pena boye. Poto ban na makam Nabiso. Naza pena très sur une équipe nangai. Merci. Bardi Loïs aza très sur une équipe naye. Aza moko ya Wenge Maison Mère oyo. Ba vandi staff na katamboka oyo à Paris. Bardi Loïs avec Golf Kizola. Boyebi bino moko. Tant bozo mona Golf Kizola bomo na Bardi Loïs. Alors Bardi Loïs pesa sur ba programme na bino ya semaine oyo zo banda pour na ba match na bino. Donc programme est déjà calé. Samedi prochain je crois le 25. On a aussi à Londres, à terrain et à Framoisin. Et en passant, tout à l'heure, on a eu moi mauvaise nouvelle, mon boé. Donc, président de la Golf Kizo, la Zaki Cambriolé n'a pas allé. Donc, bandé, on a biso. Tout ça là, oyo. Tout ça là, on a n'engé mon côté komara, mutazato que côté nandaku. Na habité logo yo sali, ok, au côté la golf nandaku, na pose nini. Et dis-nous. Toza bandeko mutu na mutu azaka na opinion na ye nazaka na yo des fois na moni dino asa reportage côté mon botam sous batona to sola te mais eza yo eza musana etindi osalango mais so ekomi à côté la batuna bandako franchement Golf Kizola et Jenny Nzengele on est de cœur ngé to longo awa to ke na parler parce que ezo sala bien te batun suba mona ngo ekomi lokola mo eloko moko boye abima na ndaka lobi na ke oboma batu na ke sala batu mabe na éviter le nin bazui. Alors situation est na minute zandeni. Non, moral na ezango eza un peu nassé mais ça va quand même parce que notre donné un téléphone tout à l'heure. Donc président Golf Kizola tozana yo. Est-ce que ça le mabe kuna? Bazui nyonso ndako, bazui babuki, bazui nyonso ndako donc voilà. Après on a évité que ça ngo popo. Donc voilà quoi, ça fait mal. Golf a pour na kana ye wenge musique à maison mère na wera. So boyokanité parce que yo en opinion na yo ponaki mutu moko boto ponaki mutu boye cela ne veut pas dire que te komi benemi to komi banani yo mo mona to bete a nande ona biso riche wata problème ezala raté match beta mi to sisi wana to kepe na restaurant ACK a honorer biso pe to honorer ki pona musalo ya sana wenge musique à maison mère donc cela ne veut pas dire que le quoi trésor mbombo azala na wata to sola suna trésor mbombote cela ne veut pas dire que le quoi batuka pangala to zaki to se comprendre était à une opinion na ye to ko binemi. Alors dernier tour le Komoro biloko ngo ezaka comme loisir to ezaka pendant la 4 mitema ko biso to sala ngo déjà faut kolongola lo mo boye et dit notre mboka o ya liberté d'expression, liberté d'opinion na rosa na yo to se comprendre tes opinions na yo cela ne veut pas dire que na comme ennemi na ofona salo mabeto na salo mo boye non déjà de un les aba faux gêne pas soit utape na kinto ba te ba bimela wapi sûrement pe ba utape kinité ba utana ba fin fond yango moni mambo ba komo yo sala ngonde tina ba poto boye cela eza bien te les abiloko o biso il faut to bannir oyebi nde na zana batunios tout to se comprendre to se comprendre il y a un temps pour tout toza suna temps moko te ke ya okendaka na ba makamona ba ndenge mo boye so yo bimi na ndako na yo oke osala oke ko cambrioler pa muninga siko bano yo tiki na ndako ozozela nini na éducation bana wana c'est un papa okenda ko cambrioler batu ko boma batu ko sa ko kotela batu na ba restaurant ko iba batu ko menasa batu na ba gare na ba train na éviter biso éducation tozo pas parents na biso yango tozo bimisa yango boye donc ezelo mo il faut to condamner yango en tout cas dégâts matériels Golf Kizola on a soutien staff non mobimba bande kono nyos tout voilà. Merci président Golf Kizola kozwa courage ya mwana mobali j'espère nous se zonga nango mais dommage ka kende ba côté lui ba cambrioler vraiment tout ça toujours
na soutien na auto soutenir yo. Merci. Bardi lo selo lo kabwana yali. Te boyoki bino mo siko mama leopard ezobanda. Ta mama leopard ezobanda na zongi sikoyo na nationalité na nga pena d'origine. Na soutenir mboka na nga Congo. Donc nga pena koma na nga lokola bango. Merci, merci, c'était Edino Image, le king de la presse. Là, tu as le match à Léopard, tu as l'Axabilongo, Nabilili. Merci, à tout à l'heure. Je prends le match. Là, ça va Genre de négro qui met pas de crème dans son bon quoi. On y va ou pas?